Botala e bien, elenge mwasi oyo kombo na Ruth. Aibi telefone ya ndeko mobali oyo bozali komona na bilili ye kombo na ye Fabrice. Kasi telefone ya ndeko mobali oyo Fabrice ezalaka bongo na compte M-Pesa. Elenge mwasi oyo tango aibi yango abeti mot de passe pe azuye $350. Talatina ndeko Fabrice oyo tango a remarqué ayebaki bongo na ko interpeller la police pe batie maboko. Commandant oyo azali na dossier yepe abakisa kiboy. Événement oyo esalami bongo na commune ya Ngaba, précisément na wenze ya Ngaba, kaka sur place wana. Ba reporter ya Info Lingala bakitaki na dépôt ya makala moko oyo ndeko mobali oyo bozali komona alalaka kasi ye ayibi sac ya makala. Ba mama oyo babombisaka makala ba interpeller la police pe sur place la police etie maboko. Messi Kapeti, amoni bola mweza zoba, atomoki, avi saki ya mabatu ya mama batu makala teki, pe azo baki teki angona nko. Ye moko pe présumé moyibi na micro ya Info Lingala alobaki boye. Ngamona tika na dépôt na biloko na teka bisaka makala zaki mbona sela kina bana wafuta siko kama mwa filma wewe ona simple tika na mabo na ngamu tolo ba akani singa sele o mutema ne pose o mutema délégation na wasani. Conseil gratuit et pas ya bilenge mibali pe basi esengeli koluka mosala moko na voie normale pour que oyeba bongo ko vivre. Talande ko mwasi oyo akei ko iba ezali malamu te lobi akozala mama ya ndako kasi éducation nini ya malonga akopesa na bana na ye pona français baloba la plus belle femme du monde donne ce qu'elle a. Bongo yonde ko mobali musala ya mabebwe okotika yango mokolo nini.